Yenge bandeko nyonso bozali kolanda video oyo pa nyonso bozali nazali kosenga bino matondo na ndenge bozali kaka kolandaka video kasi ndengaka ya momesano mwana nkongo tekelaka baka mpova mwana kongo liboso azwa liloba na miso bato elingisi ye esengeli ase présenter liboso na yango Mununkumbwame bahele lintidi ngudi amevuilu muluvila la makaba esedi amevuilu muluvila la mazinga munu imwe makaba mazinga na yamanga ikombo na bahele lintidi mama nanga azali na clan ya makaba papa nangai azali na clan ya mazinga na yamwana azali makaba mazinga yenge lisusu pa inoso bozali yenge bamote nyonso bamote mingi penza esika bozali makesa nyonso ba combattant ya solo nyonso ba resistant ya solo nyonso ba congolais ya solo oyo bazali na souci ya Congo nazali kopesa bino mbote na bino nazali kopesa bino ba yenge na bino bakulu basunga bino na ndenge bozali kolandaka ba video oyo ezali kopesa mateya ba video oyo ezali kotelemisa bino ba video oyo ezali ko longa bino na oyo ezali ko apprendre bino makambo oyo ya biso nakanisi soki bolingi kolanda ba video malamu botala na site bobeti na YouTube Tony Manisa ou bien bobeti na Facebook bahele dintidi bomona ba video yo o nazali kosala ekobima kuna ou bien botala na site ya Pati Label pa yoapi bomona ba video oyo nazali ko tia pona esunga biso nakanisi lelo tokolobela penza likambo ya Nemwanda Nsemi tribaliste Nemwanda Nsemi alingi ko balkaniser Congo Nemwanda Nsemi donc mudali ko la sécession bolingi ici donc sécessionniste mudali ko la sécession ya mboka Congo kasi nakanisi lelo bola nanga na bokebi tokomeka ko talisa bino Nemwanda Nsemi na oyo nyonso bato bazali ko condamner ye na oyo nyonso o discours ya Nemwanda Nsemi ezali discours tribal discours ya Nemwanda Nsemi ezali discours moko ya kokabula mboka kasi est-ce que vous allez comprendre makambo mfumu Mwanda Nsemi azali koloba ou bien vous allez comprendre te mutu na mutu atala niveau na ye par rapport ya mfumu Mwanda Nsemi mutu oyo azali sage bukongo ezali kote ya biso tango oyoki likambo o comprendre te dingalala vanda kimia meka ko raisonner soki o comprendre kaka te tuna tango yo kozwe yano na tango wana okoyeba yo ozali na nzela to ozali na nzela te kasi mentalité na biso ba congolais oyoki likambo oyo yo yebi te okotuna te obandi kofinga ezali bizaleli oyo tokotonga na mboka te bizaleli oyo ezali mawa mingi na bato oyo bakoli deja na bato oyo bavandi meme na mikili ya poto pamba te tango tolongola bamboka na biso toyeko yekola oyo ya bapaya kasi moto na moto amituna nini ozwi oyo ya bapaya ozwi nini oyekoli nini nakanisi ezali penza mawa mingi na yango na desele no carte oyo ya RDC pai wapi
bokomona peut te expliquer o ezali RDC yango na latili nope varese ya RDC pona kolakisa likambo ya unité kasi soki tokei awa tokoya komona awa pai wapi région ya Limwanda Nsemi ezali oyo tobengaka Bakongo kasi tobengaka yango Congo dia kati Congo central na dessiné ba région nyonso tango toyekolaka na kelasi pamba te biso na kelasi tozwaka ba région oyo yekobakisa masimame wana na kodessine yango te na tina nu ba région oyo tomonaka ke Congo central ezali Bandundu ezali Équateur ezali au Zaïre ou bien au Congo ezali tozali na Kasai occidental Kasai oriental tozali na Kivu tozali na région ya Shaba ou tobengaka babengaka msuka Tanga kasi Limwanda Nsemi azali mutu ya Congo central alobi liboso Congo central simana yango soki toyokani te tokokabwana bato na bato bakozonga na ba région na bango pamba te bato ebele bazoya kosangana awa na Congo central ba étouffer Congo central bali kolanda bali ko s'intégrer te na Congo central kasi bato ole ba raisonner bato basali nini babandi ko finga babandi ko qualifier mfumu Limwanda Nsemi na bakombo ebele oyo totangi awa kasi to banda awa na Congo central oyo tobengi Congo dia kati bandeko nalobaki malembe tokozwaka malongi kasi mikoleko ya nako te ya liboso histoire faut to ba d'abord histoire touta wapi tozali kokende wapi pona nini mfumu Limwanda Nsemi azali koloba d'abord Congo central ou bien Congo dia kati pamba te soki tozongi na ebandeli tozongi na bamvula ya kala oyo tobengaka tanduki ya banyonzi donc l'ère des poissons kasi na tekela tanduki ya banyonzi tozalaka na ngudi ya nganga oyo babengi grand prêtre babengaka Nembemba Zulu donc l'aigle du ciel ndenge ozali komona aigle awa donc l'aigle du ciel donc ngudi ya nganga wana grand prêtre babengaka ye Nembemba Zulu ye bayebisaka ye ba prophétie oyo etali Congo dia kati Congo dia donc ba etali Congo central pe ba prophétie etali nini ntimansi oyo tokoloba nini pamba te tokotanga ekomama na makongo bino moko boyoka pe moto na moto atala kilansi na ye oyo tobengi ba province na ye eske ezali na ntilulu oyo tata nzambe mpungu apesaki oyo fumu mwanda Kongo oyo tobengaka nzambe na biso apesaki tokotanga awa mpona boyoka tozali nanu na Congo central awa balobi nini le grand être descendit de son nzanza étincelant et dit ceci à la terre du Congo central qu'il baisa et bénit. Le grand être descendit
na Congo central. Tozali na différence ya Congo na Congo. Même prononciation, vous allez voir ezali ndenge moko te. Congo démocratique, Congo diakati, Congo central. Balobi nini? Tu es le cœur et la cohésion. Tu es le cercle du cœur. Organise, oriente, guide, rassemble conformément au plan de Dieu. Le grand soleil central te regarde, car tu es le Congo central. Tu seras le cœur et la tête de la grande renaissance, car tu es le pays de la promesse, du grand Manicongo qui viendra du ciel, autant prévu par le Seigneur, le grand Seigneur Mwanda Congo. Tu es ma terre bénie, garde le sceptre du pouvoir. Le sceptre a 9 nœuds de frères aînés, car tu es le guide de tes frères. La loi sacrée et la lumière sur ton chemin, à toi l'amour, l'intelligence et le pouvoir. Je suis celui qui est venu, qui s'en va et qui reviendra. Car je suis celui qui a toujours été avec toi et qui restera avec toi jusqu'à la fin du grand cycle. Ainsi j'ai parlé. Nakanisi, Oyo ezali na Makaba 120, verset 9 tina 16. Ezali na Makongo, na Makaba 120, verset 9 tina 16. Awa lobi nini? Tu es le cœur et la cohésion. Nakanisi, boyoki ndenge natanga on a français. Pe bo comprendre, o ba comprendre français malamu te. Baz lobi awa nini? Na Congo central ozali motema na cohésion. Cohésion nebite na lingala soki za nini? Ezali neti kosangisa, donc eloko esangani o ezali donc ozali motema be mosangisi bo en quelque sorte. Simba cercle ya motema organise, oriente, guide. Donc ça la aide na aide pour aider organiser na éviter na lingala soki za nini na Congo. Na bien mais na lingala to kenega na français, organise, oriente, guide. Sangisa conformément na plan ya Tata Nzambe. Le soleil central, le grand soleil central, soleil zitadianza. Ezotala yo pambate ozali Congo central. Okozala motema pe moto ya région ya munene oyo ekosala makambo minene. Pambate ozali mboka ya bilaka ya mokonzi o ba le grand Manicongo oya koya kouta likolo na tango oyo mokonzi atiaka mutango ya sila mfumu. Nani atiaka? Notre Seigneur Mwanda Congo. Ozali mabele nanga ya mapamboli. Simba, sceptre ya pouvoir. Donc kawa mvungi. Sceptre ozali na 9 nœuds. Ya frères aînés. Pambate ozali mokumbi ya baleki na yo. Loi sacrée ezali mwinda na nzela na yo. Ya yo bolingo mayele pe nguya. Ngai nazali oyo ayaki, oyo azali kokende, oyo akozonga. Pambate nazali oyo azalaki tango nyonso na yo, pe oyo akozala tango nyonso na yo, pe oyo akotikala tango nyonso na yo jusqu'à la fin du grand cycle. Donc oyo ezali makambo oyo bayebisaki Congo central. Tu es le cœur et la cohésion. Nakalisi Congo central ezali na mosala monene ya kotonga ya kosikola kati opa mobimba. Pambate tango kotala
bantumwa mingi na Katiopa bayaka nde kobimela ou bien babimelaka na Congo central. Wana ezali mosala ya Congo central. Sikoyo banani bafandaka na Congo oyo tobengi Congo dia ntotela Royaume fédéral Congo. Fédéral Congo. Banani bafandaka wa ezali Benakongo. Benakongo ou bien Bakongo. Bakongo bauti wapi? Bakongo bauti na Ngipiti, Égypte. Avant bake na Ngipiti, bauti na Éthiopie. Wana tangu tokobeta histoire kinkulu kia kanda dia Congo. Pa yona boko comprendre masolo ndenge zali to uta wapi peto zali kokende wapi. Nakanisi awa tangu tozono bela Benakongo Bakongo bazali bale ya nkulu Ntsaku, nkulu Mpanzu na nkulu Nzinga. Bangona babengi Bakongo. Oyo koko na biso zali ne Kongo nimi aboti bana misato nkulu Ntsaku, nkulu Mpanzu na nkulu Nzinga. Sikoyo pona to ya sikoyo na masolo na biso lelo ebongi to yeba musala nanu euti wapi. Pai musala euti to ya komona baye bafanda kawa Bakongo, Benakongo, bana Bakongo musala nini bapesa ki bango. Tokotanga na Makaba chapitre 115 verset 101 tina 106. Musala nini bazali koloba epai ya Bakongo awa bazali koloba na Mbemba Zulu. Mbemba Zulu ye mutu azwaki biso tangu tuzali kobana Ngipiti na 220 tekela tandu kia banionzi. Donc na 220 tekela tandu kia banionzi. Donc, dans l'an 220, avant l'ère des poissons, na comme na ère des poissons, tobimaki avant l'ère des poissons, tozali ko kita pour na toya sikoyo na Congo dia kati. Aba balobi na Mbemba Zulu bazalaki guide na biso balobi na nini? Biso be na Congo tozalaki wana mais yem tozalaki guide na biso. Balobi na ye, tu es mon peuple élu, ba Congo be na Congo, tu es mon peuple élu. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace. Mais toi, tu es né en Éthiopie. Je t'ai amené en Égypte. Maintenant, je t'ai fait sortir de l'Égypte et je t'envoie loin au-delà de l'Éthiopie pour être la tête et le cœur de cette grande région d'Intimanti qui va de l'océan Katiopa, Kalunga jusqu'aux sources du Nil. Tu habiteras au pays de la promesse du grand roi, le grand Manikongo qui viendra du ciel, de l'espace. C'est là que les prophéties s'accompliront pleinement. Car, en vérité, dit le Seigneur, lorsque les fils du monde de ténèbres arriveront à dévier collectivement les peuples de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra du Congo d'Antotela, au temps prévu par le Seigneur, lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Nakanisi, Bolandi, tu es mon peuple élu. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace. Espace wapi, na mwetete yaka Congo, kumwetete yaka Congo kwa tu kamase. Temo banatina katio padia dio. Dona mwetete yaka Congo pai ba parents ba utaki lumière ba memelaki katio pa mubimba. Intemo wazita dianza. Lumière wana ya soleil Sirius. Nakanisi oyo ezali makambo balobelaki Bakongo. Sikoyo fumu mwanda nsemi azali nano mokongo. Sikoyo tango bapesi sceptre ya pouvoir, bâton ya commandement epai ya mokongo, bâton wana babi pouvoir mayele
na bolingo ezali na maboko na yo nde mutu okoguide oko-oriente okosala makambo ete bato oyo baza na pouvoir wana balamuka ndenge balobaka na mfumuke bango futumu na Kongo mu bafwa sekwisa nanu bakongo balongola bato mwindu na kibowumbu pe tango bato mwindu bakolongola bowumbu ale bakoeklere monde mobimba. Donc oyo ezali lokola noyo kasi tango ya bandi awa na Congo central ya awa ya RDC parce que tozali na Congo central ya RDC tozali pe na Congo central ya Congo dia ntotela lokola banani ya liboso bato oyo bakoko balkanize liboso pamba te tango batindaki biso awa oyo ezali selon etinda ya mfumu mwanda Congo. Donc tata nzambe ya mpungu atindi bisoto ya kuvanda na Congo dia ntotela pai wapi tovandaki na capitale Mbanza Congo, donc ville ya Congo dia ntotela wana ezali batindi biso tokende kovanda kuna pona to réaliser mission oyo tata nzambe mpungu atindi. Mais na 1885 nani abalkanizaki ezalaki mfumu mwanda Nseni ube ezalaki Bamindele. Bamindele plan ya tata nzambe baye kopanza yango bakabuli oyo ekomi Angola oyo nakanisi bozali komona royaume Congo pa elekeli oyo ekomi RDC, République démocratique du Congo. Congo oyo fuatakana nanu toyebi kutu sens ya démocratie te toyebi kutu démocratie elingo lakisa nini te oyo tobengaka kinkamala na kikongo ale République démocratique du Congo. Bamboka tovandi kutu bazoko pata na démocratie, mais mboka moko koto ezali na République démocratique ezate ale biso République démocratique du Congo. Dona tango tozali kobenga una soni na mawa, tozali kobenga ona miso babde to obatama na sima soko ya obatama na sima ya yo moko. Tango toye awa nani abalkanizaki mundele abalkanize kasi tango balkanize awa toza bandeko tango moni royaume Congo eleki awa botala bamboka oyo dusoli oyo tata alobaki tovanda boye kasi baye kokabula biso elie ndambo ya Zambie elie Angola elie ekoti na RDC eleki na Congo dia mfwa eleki na Gabon tina sida Cameroun elie ndambo Guinée équatoriale na kweguna royaume Congo oto bengi Congo dia ntotela royaume fédéral Congo. Kasi tango tozongi awa boya komona bato ya commandement ezali awa pona elamusa bandeko mais balkanisation oyo mundela salaki kokabola oyo mundela salaki awa moto na moto azali na région na ye bakongo bazali awa bazali tina bandundu tozali na bangala awa tozali na bikolo kilikili awa tozali na bato ya Kivu tozali na bato ya baluba awa tozali na baluba kati awa na bikolo ebele kasi ekolo na ekolo ezali na monoko na yango pe ezali na culture na yango pamba te na Congo dia ntotela bato nyonso bazalaki ya bakongo bazali na langue Kikongo. Culture ya bakongo
kasi culture ya ba Congo eza ndenge moko na culture ya ba Équateur te, culture ya ba Équateur eza ndenge moko na culture ya ba Katanga te. Moto na moto azali na culture na ye. Tango bazwi ba région yo nyonso bilansi oyo nyonso ba annexe yango awa pamba te Congo. Tango otie yango na français ekomi congolais. Tango otie yango na lingala yango tobengaka mukongo. Donc oyo tobengaka ba congolais en réalité ce sont les bakongo. Pamba te bato tango bakotaki awa na Diego Kao bakotelaki awa ezalaki bakotaki na Congo central. Étouffement bako étouffer nini baya ko étouffer bâton ya commandement oye ko lamusa bato nyonso bato mwindo nyonso bazala ndenge tata Nzambe alingaki. Kasi pona kolakisa ke biso ba oyo tozali kaka ba congolais te, tozali ba congolais pona ndenge basangisi biso, kasi en réalité afoza la congolais zalana no Congo. Mais Mukongo azali tinangola na yango pona kolakisa exemple que Mukongo azali tinangola bolimbi ici. Ça exemple que mon Congo tozali nanu ba Congo boya komona oyo tozalaki nango ya RDC ezali drapeau na biso, oyo pe ezali drapeau na biso. Pamba te Congo ebandi aweleki Angola mobimba eyetina likolo nyonso oyo ezali, kasi tolanisaka mibale. Pamba te il faut que la bolingo nanu ke naza Mukongo sima nango naza congolais ou bien naza angolais. Kasi biso to respecter ma solo ko yebeta ba na Berlin te, kasi to ko respecter fumu mwanda Congo makambo alobaki na biso. Tango ye ba pesi puisse pouvoir awa efsengeli a former noyau ezali lenda pona mayele nyonso masolo nyonso bapesi awa yesikoyo akolonga ndenge batindaki longi alonga pona makambo nyonso bato bakoyekola. Me oyo bamonaki te biso tokozela longi te ti biso ekende mosika biso mpe tokoya kokota na eteyelo na ye oyo ezali bundulu ya Congo tokota toyekola pona makambo okende mbango. Kasi makambo nyonso eye esangani awa na tango ndeko ozali awa olie ofinga yo kosala nini fo ba mission ezali nini yango fumwanda nse babaki to mutu na moto oyo batondi awa bazonga nano ba region na bango pona kokende ko bongisa ba region na bango. Tango yo mutu Équateur ozali awa oye mokili ya poto ozwi mbongo, me mbongo wana olie okende osorganize obongisa Équateur, yo lingi kobongisa Équateur te, nani akobongisa Équateur? Yo zali mutu ya Kasai Occidental, nani akobongisa yo Kasai Occidental? Yo zali mutu ya Katanga, nani akobongisa yo Katanga? Pe yo zali mutu ya Kivu o Zaïre, nani akobongisa yo o Zaïre ou bien Kivu? Kasi tovandi na mikili ya poto, tozali ko comprendre mikili ya poto te. Tozotala mikili misusu ndenge ezali, kasi tozali ko comprendre pe mikili yango te. Elingo loba nini? Lelo tozali na forêt équatoriale.
tozali na mai ya ndenge na ndenge fleuve Congo et bandi awa na Luala bati na mbu ya Kalunga na Océan Atlantique kasi elengi na Équateur bama ya ndenge na ndenge banani bakosala pêche pe bakosala ke forêt équatoriale ekokotisa mbongo ebele kasi tango bato ya Équateur balobi ba forcer ressources na bango pe ezali oyo wana oyo tolobi ke non tokotongela ngo Équateur tango bandi kosala ntinzali na Congo central batongi ba autoroute batongi ba immeuble batongi biloko ebele kasi bozomona teke tango concurrence ebandi kosala maawa ezali mpona yebongisa RDC awa tozali na bacolton tozali biloko ebele tozali na bacuivre tozali na bakambo ebele ezali awa tango bato bazwi makambo na bango na maboko balobi ke non tika todéveloppe Katanga eleka Équateur tika Kasai badiama ezali awa baor ezali awa mambo ebele ezali awa todéveloppe eleka bandundu concurrence wana RDC te mtazali kodéveloppe yo yambo olinga RDC mais sengelo linga liboso Congo central yo yambo olinga RDC oza liboso Muluba yambo olinga RDC il faut linga d'abord Katanga pamba te ozali Muluba kati mais yo soki ozali kolinga RDC kasi ozali kolinga Katanga te ozokosa mutu fo milinga nanu yo moko simoko linga mutu eza liboso na yo. Comment se fait-il que pas yo obandela tango to tunaka oze kolonini troba oze kolonini okoloba na za congolais mais kolo na yo za nini ona zali Muluba nazali Muyaka nazali Mukongo nazali Mongala mais il faut linga nanu ekolo na yo si moko linga pays en plus oyo ezalaka pe nation te oyo nation elingi kolakisa nini ezali neti nation oyo ya Congo na sens nini bakoko nyonso kobanda na Guinée équatoriale ti na se ya Namibie bato nyonso bauti na koko oyo babengaki Nsaku Mpanzu na Nzinga tata na bango ezalaki Congo nini. Donc biso nyonso kobanda awa na Guinée équatoriale na sekuna ti na se ya Yengola touti epa ya koko oyo babengaki ne Congo nini na mwasi na ye mama ngunu bango nde babotaki ne Nsaku ne Mpanzu na ya Nzinga. Donc touti na koko moko peuple Congo, nation Congo, Kandadia Congo. Bon, Fumwana Tsema Lobaki, ba solo nyonso, eza na poche na ye. Pamba ye, tango boko ndima ye, kia zali ntumwa ya tatanzambi ya pungu, na tango wanande Fumwana Nsemi, akolakisa bino baluba woti na nantanga lubangu, azalaki na basi mibale bino batete la histoire na bino zaboye bino banani chokwe banani kutu chokwe te pase chokwe na Mukongo balunda baza ba Congo bateke baza ba Congo bato nyonso oyo baumbu baza ba Congo kasi oyo batikali Fumwana Nsemi etant que ntumwa bagenda ko consulter archive de la nature na likolo ayebi masolo nyonso kasi soki bondimi ye ako liebisa bino histoire na bino bandeli wapi pamba te tokobanda nde histoire ya Bakongo ba histoire mosusu wana Fumwana Nsemi ayebi kasi soki bondimi ye pai wapi ako liebisa bino masolo na bino nakanisi tango Fumwana Nsemi azali kolinga d'abord tribu na ye yo pe linga tribu na yo si moko linga pays linga liboso région na yo si moko linga pays ye ezali kopesa nano exemple ya ye kasi tango komona ke
mutu na mutu alingi d'abord tribu na ye, alingi d'abord langue na ye, alingi nyonso oya ye, simanango okolinga baninga. Na yango lobaki to fanda to solola. Na ko solola, mais mutu na mutu fata na souci d'abord ya province na ye. Tant on a souci ya province na yo, mon Congo alongo na ba Congo awa alongo na Congo central. Ayebi ki awe ezali mboka ya Bangala. Akoya ko solola bino na ki Congo te, awa ko solola bino na Lingala. Pona ko respecter culture na bino. La culture d'un peuple est l'expression de l'âme de ce peuple, dont sa langue est le véhicule principal. Culture Yabaluba, ezali expression, l'âme et expression Yabaluba, Oyo Chiluba, ezali véhicule principal. Donc, moto Oya Woutina Bangala, Anya Olobaka Lingala na Yena Gasaïté, ezali ko, bébi sa culture Yabaluba. Awa tosala kango tozali na Flandre tozoloba na flamand o bazali na Wallonie bazoloba na français o bazali na Suisse alémanique balobaka na allemand o bazali na Suisse kota ba Genève kuna na Suisse romande balobaka na français o bazali na kota ba italien balobaka na italien mais ndenge nini biso tozali na poto awa en plus, la majorité des pays sont fédéral. Mais pourquoi nous devons respecter biso fédéralisme? Il y a un de bongisaka et pesaka concurrence moko, il y a solo il y a bitumbate kasi concurrence moko autobenga loyal. Pour la mutu c'est de quoi il est capable. Batongi gare à Liège, batongi na mboka Mekelen, batongi na mboka ya Gand, batongi na mboka Anvers. Mutu na mutu, région na région, asala nyonso, ablagisa, bokasi na ye, abimisa mbongo, pa mbongo koki kobima, pona, mboke kende liboso. Yota mozali kofinga, ye sécessionniste. Sécession par rapport à quoi? Par exemple, asala ki sécession zali mundele. Boyoki, makambo batindaki, na Congo central, na makambo batindaki, et pas il y a, tu es mon peuple élu de Bakongo. Il y a azali ko réaliser la promesse. Kasi, lokola si to sanganaki, pona, to tika l'ensemble, faut to respecter makambo moko boye. To za déjà bandeko. Mais yota mozali ko finga, idée ni yé nango ya bien. To kabonate, mais idée na yo, eza nini? Ezate. Eza babato. Loko ya toka bwana te kasi tofanda to solo la to yeba ndenge to développer mboka guru boy na boye ndoki boy na boye mais c'est là que zo kamusa biso ba christianiser ba congolais to komi ba umbu compréhension na mitu eza susute. On est tout raisonner, tout le monde a la raison, il y a des gens qui ont dit que ma coloté. Mais toi, tu as raisonné, mboka to kobongisa ngo ndenge nini. Yango bozali komona awa, o ezali sikoyo drapeau ya Angola, tozali na drapeau ya RDC, mais o ezali drapeau ya Congo central. Makuku matatu malamba Zulu na makuku matatu malamba Congo. Non, makuku matatu malamba Ntoto. Allez, tokomi na makuku matatu malamba Congo. Pali wapi tozali komona mwetete ya Ntilulu o ezasi ko na Congo. Ezali ko sele ko ezali ko se lever. Donc on ezali mission ya tata Nzambe mpungu. Pai tomoni mwetete ya Ntilulu o elakisi. Batata mpungu tulele na royaume céleste. Basangani na bakulu batatu sakumpandu nzinga basali mbwetete ya Nsilulu. Donc mfumu mwanda nsemi azali tribaliste te kasi azali kolakisa biso tolinga liboso tribu na biso yambo olinga pays linga liboso ndinga na yo yambo olinga lingala parce que lingala ezali munoko ya Bangala
linga liboso oya yo ye aye kokabula mboka te kasi aye korespecte kozongisa kaka mitindo oyo balutumu oyo bapesaka mpona yango mute komema développement. Yo soko balobi na Congo central eza na culture na bango eza na Congo yo lingo mema lingala o mema français yo tango kala na ba bureau awa na waloleki na ba flama kuna tangu yo oyebi anglais parce que le na Nigeria ou be utaki Londres o kana ba anglais na bureau ba français même comme on de sala wa te biso de oye ko la mayele pourquoi to lingo mema ngo eke no ko bebisa ole oke ne ko bomisa ba mboka na biso nakanisi fumwana nsembi bakombo nyonso bozali kobenga ye bino mutu bozo comprendre bakombo nyonso elakisi nini bino bozo comprendre te donc bandeko to comprendre tozala na sagesse mayele toyekoli comme esclave et même ce pas imoko te intellectuel meke mais zala d'abord ndwenga sima nango kozala intellectuel awa toyekolaka ndwenga liboso sagesse sima tokozwa ngangu za kintsemi intelligence créatrice yango kobimisa ba intellectuel na bubiso intellectuel na bumundele tosali rien pe tokosalaka rien mais tokobanda na sagesse sima tokokende na intelligence créatrice yango kobimisa ba intellectuel ya bubiso nakanisi tango tozali koyoka tofungulaka matoi epesaka biso mayele mpona tokende liboso tango yo ozali kofinga kontine kofinga biso tozali kokende kontine kofinga tikalaka na nsima biso tozali kokende nakanisi tokende mosika te oyo azali na matoi ya koyoka ayoka oyo azali na motema ya kobomba abomba mpe oyo azali na tonfi na toso ya kokanisa makambo oyo ezali susu tanduki ya banionzi te ezali tanduki ya kinati maza nakanisi awa ndenge toexplike moto na moto azwa conscience yo ozalaka na Kinshasa oyo ezali mboka oyo ezali na Congo central mais susi na yo ya région na yo ezalaka nini mpona développer na mayelo yekoli libanda nini okoki kosala mpona bandundu edéveloppe nini okoki kosala mpona Équateur bamboko nyonso edéveloppe ozali kosala eloko moko te makasi na yo ya kofinga kasi ezali mawa tro nakanisi tozwa mayele toyeba yo akolinga tribu mosusu olinga tribu na yo tokotosa msiko nani totosa mindele oba kokabula mboka ube totosa tata nzambe oyo atindaki mutu na mutu azala ndenge azalaki nakanisi biso fumwana nsemi tozali kotosa tata nzambe pamba te na oyo tata nzambe atiaki nde tokozala bien na nsima koyokela ye kasi yango tozali koloba fumu mwanda nsemi landa luzolo lubakuvana kwa mase landa luzolo lubakuvana kwa binunu lusambode ezole yengeye kibeni wena mukati donc fumu mwanda nsemi melisa biso kisi ateza bololo pamba te pona tobika soko tozosenga bombo oyo topesana kolia pona tomonaka sukali wana ndenge be bazalaka tokokufa mboka ekobonga te antibiotique oyo ekobongisa bakongole nwika biso ngo na makasi pamba te na antibiotique nde tokobonga soko olandi kapisa bakongole tokobonga te parce bakongole toyebi te soki tokomi wapi matondo kwa longi ya Kongo bika luzolo lwa kula vangama bonso bweni na luzolo la tata nzambe mpungu nakanisi matondo susu na bandeko nyonso oba kulanda video oyo tozali kaka kokoba matondo na ba vrai combattant na ba vrai résistant na makesa totelema na ngwi to bunda bitumba libération na teye ndungunu
ngo, 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 ingeta, ibobo, ibobo.